wana ezalaki kaka ata ko nasalaki prière nasalaki confession mais lokola nalekaki na délivrance te de même ndenge tosali okoki kozala na likambo moko ya makasi to likambo moko yosala na vi na yo obimisa zele obima na mobali yaya na yo yaya akelaki matanga yaya azalaki evite na fete mobali yaya ekokotela na chambre mobali yaya ekobimela na salon na fermese na bomoto okwea na ye oseka kolimisi nzambe libisa otika okotinaka lisusu na ye te temo ya vite na kati na yo azala est-ce que ozokomprendre bien pour que temo ya vite abima na kati na yo il faut maintenant osala nini odenonse yango tanke ezali lisumu ezali lisumu alleluya parce que ezali lisumu mosusu epesa moto amatala oza likango ya DG moko boye asomeli bino depuis Marseille na makala atongeli bino lopango ndako olokoli mama na kisenzo oyebomie wana epesi ya matala mais lokola ezali lisumu eza kaka lisumu aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mamakante elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi merci parce que Dieu a voulu encore que nous soyons là demain. Je veux parler des pères pour les témoignages, comment on m'avait fait monter dans les pays, les choses commencent à arriver, et puis je vais donner une exhortation au prière. Que Dieu nous bénisse. Merci. Je demande à notre interprète de se mettre fait. Ok, tu peux y comprendre. Pour le confession, merci pour la malade, pour la dame à la dame. Merci pour la confession de son corps, pour la confession de son corps, pour la na pamboli moment oyo pe na kanini te ba ya yo eza ya kubulisa makora koyoka maloba na yo na kombo na Yesu Kristo Masia na bengani molimo nyonso ya koba molimo ya kilo na losapo oyo ezali kokanga bana na nzambe na bandako po ete bazala ntango nyonso na distraction etika milimo na bana na yo afin ke oyo babongisamaki mpona koyoka maloba ya kombo lelo na mbangu nyonso bakotala tokoma bango esika tozala bomoko na kombo na Yesu Kristo tokondeli mpe tolobi amen. Nzambe apambola biso. Merci soki tokoki koaklame juste mpona kopesa nzambe na biso na monene. Ok, merci. Je crois que tozali kokontinue na programme ya biso ya semaine lobi kokolukisa ngai nakangamaki mwa kofika paske nazalaki na mwa baproblème ya démarche ya ndako nabengaki mama pasteur nayelisaki deja nazalaki na impossibilité ya kokoma amen. Alors vous allez kokoma toujours sur le même point du ténèbre à la lumière. Donc comprendaki déjà souci ya biso koyeba pourquoi totie du ténèbre à la lumière parce que toconstate soit tocomprendre et que lumière azalaki na impact makasi te lumière yende nzambe asetelaki na ye totanisaki ete lumière wana premièrement c'est Jésus-Christ lumière moto oyo azali kotambola na koyoka maloba na nzambe na kotosa maloba na nzambe azali mpe lumière parce que bible elobi vous êtes de lumière vous êtes de lampe sur des montagnes bozali na mwinda oyo evandi likolo ya bangomba na nzela na bino te environnement
environnement et pour toi éclairage. Amen. C'est-à-dire la famille au côté, tu n'es pas n'importe qui. Et ça les a au Tanga et ça le Tanga. Vous allez aller au Tanga et ça le Tanga sur qui cantent la famille. Mais parce que tu as dit à toi, vous allez prendre la carte du bon Tanga. Amen. Donc dans ce cas, vous allez pour représenter via péché, vous allez pour représenter par problème résistant, vous allez pour représenter l'iwa, vous allez pour représenter tout ce qui est négatif. Il y a d'autres qui nous ont posé la mission, il y a beaucoup de marakati, mais pour qu'on ait un gâteau, il y a tout. Donc le baki n'a pas de dégâts, m'appelle la date de ma caméra, il est pour la spécialité, il est pour arriver dans la table, où il y a la décision, la carte qui qu'on a, mais quand on est comme ça, dans Zambé, na kota qui n'a pas l'air, mais il y a une décision à évoquer, il est pour nous payer. Alors, dans le cas où il est pour soi, délivrance, n'est pas pour nous faire une chose, que biloko na tikaki, biloko na tumaki, et na yeli susu na invoqué, et c'est-à-dire, quand on a tikaki à mon j'ai trouvé le pardon. Mais pour qu'il a quand il faut des basses de la konaga. Alors, ce qui n'a pas été à moi, et yeli susu konane, parce que na makanisi na gai, na zoto na gai ba espiwana ezala kikaka. Ata ko na sala ki prière, na sala ki confession, mais donc on a dans les cas qui n'a délivrance. De même, au premier on a dans les cas où il y a la casse, tout le cas où il y a sala la finale, au bimisa zéro, au bimana mobile ya nayo, ya ya qui m'attend, ya ya sala qui évite la fête, mobile ya ya au contre la chambre, mobile ya ya au milieu de la salon, na faiblesse na bomoto, au point au seba au limisi, nous avons dit ça, au tika, au continent à l'essentiel, mais témoin y a d'ilté, na carte na yo azal. Est-ce que vous comprenez? Pour que témoin y a d'ilté, na carte na yo, il faut dénoncer la ligne, pour dénoncer la mot. On ne connaît pas, il y a des gens qui n'ont pas adopté. On peut le faire ça, c'est par là que la loi est la Bible, toute vérité n'est pas pour la dire, il faut le battre qu'elle dame sur le cosa. Il faut le battre qu'il faut que ça aille. Parce que la vérité, on peut que nous avons été autorisés sur le monde, donc on s'est obligé, il y a pour nous un serviteur, une servante de Dieu, où il y a la conviction de la maman, ok, au PC, il y a à savoir qu'on a eu. Et parce que les amis qui ont et ça, ils ont culpabilité. Ah, moi, il y a un gars, ah, moi, c'est un décorateur, ah, moi, c'est un gars, ah, moi, il y a papa, un gars, ah, l'aide, il y a un propre, la Bible, il y a des autres pour le baptême, la détournant. Ceux qui nous parlent, il faut connaître l'écolayer, on va bâtir la détournant, à côté. Les gens qui sont là, maman, vous n'avez pas parlé, beaucoup de vous allez encore trois inceste, la carte des années, lorsque tu viens devant la servante de Dieu, devant le serviteur de Dieu, aux autres, c'est la confession, tu es obligé d'amener aussi une offrande de culpabilité. De la manière que quand nous allons présenter l'offrande, il y a douleur, il y a les capoyos salami, et par là, vous allez retrouver grâce et païenne. Amen. Amen. Alors, dans tous les cas qui servent de Dieu, les gens ma bête, ma zvingai, où il y a signé la maboko, la makolo, ma boîte, la gueule aussi retrouvée dans ça. La route où vous pouvez les ingai, Mikaïe, Salamakas, au côté de la route de Dieu, il y a la Forsaki, Natamo, la Kiaponguluma, Nabanuka, Kinase, Bandube, Maki, les Odima, qui n'ont pas commis la place des Alaki, Namakala, Namonuke, Mutuka, et ce qu'il y a la vitesse, n'a sauté. La canine m'a appelé alléluia, balati batrok ya pele. Deux qui la canine mutukawa, alors le deux personnes va être qui gagne. On a pas qui la pelle menace, n'a pas voulu sur la carte à mon Rodolphe, n'a pas gagné. Babali pour le Golana n'a pas beaucoup na koué. Alors n'a eu ça pour les sagati, mais ce qui n'a pas yawa, n'a pas beaucoup n'a pas pour les sagati. A eu singa au beaucoup tawa et aux assaillés. Yaya. Awa nyonso tokoki kosala collection na stade ya marqué basalaka collection tike ezali 10 000 opesi polise 2 000 okoti ozeli ntima tekomi na 15 minutes kwesila oye okoti me ya likolo okokota wapi fraude ezalaka te me mwana ya mwasi ya ba 11 na kati ya kutu babite kotika yaya oyo toyebi ayebaka na église yaya sala mosala na église. C'est par les cantiques, par la chaque fois qu'on a eu, n'est pas la référé, n'est pas la supplication. Et pas un, je peux pas donner la gaille, aux autres, quand on a loyer, alléluia. L'église,
tozosala kosala mondimi ese nzambe akofuta toseloki mondimi sente na yo. Alléluia. Alors papa baexplikaki ngai omoni ngonga oyo babwakaki okomise trouve na kati ya zamba, c'est-à-dire ntango moto azali kovivre na kati ya masumu ata ndako na bino eza 4 niveau, ata ovandaka na makampagne, ata yo oza na Belgique, na France, je ne sais moi, na Australie, na Londres, mais soki ozali kovivre na kati ya masumu nzambe azomona lokola moto aza na kati ya zamba. Alléluia. Malgré lolendo ya ndako, malgré kitoko kule, mais ozali kati ya zamba. Balakisi nga etako na lokwe na zamba tina yo kobima na esika na kuti makadamu na force na koti na motuka moto asimbaki yo nga lobi te bobo yaki ndeka lobi ngai moko obanda kosala ndeka lobi nazotele nalembi na nguma na mulubi na base na baliki na se nazotoka bayebisi ngai na kati ya vie chrétienne ata oye na problème na yo mama tifali ya kosambela mama tifali ya kopesa orientation mais oyo koma na biti ozwa délivrance na ezo dépendre na mama tifali te ezali décision ya motema na yo komimisa basali na nzambe baekapable te komimisa basali na nzambe basali option te tout dépend de ton cœur soki opesi motema na yo non seulement opesi motema soki opersévere parce que bible ezokopromettre c'est ce qui vont persévérer nde bakolaka couronne. Alléluia. yango nasalaki bamarche wana sene moto akosimbanga azalaki te moto akoya kosimbanga azalaki te na tambolaki ngai moko yango nazokoyebisa attention na biso bana nzambe yeba bien ke vi na yo ezodépendre na yo moko lelo na sene okonéglige nzambe ate nzoka nasimbanga mwa bien mwa moki apesanga nasungaka fami natangisaka balenge lisumu nyonso ata eza na bénéfice ata eza na entrée ya ndenge nini tanke ezali lisumu ezali lisumu. Alléluia. parce que ezali lisumu mosusu epesa moto avantage ozali kango ya DG moko boye asomeli bino demi marcel na makala atongeli bino lopango ndako olokoli mama na kisenzo oyebeli ye wana epesi avantage mais lokola ezali lisumu eza kaka lisumu. soki moto akomi na décision ya kotika nyonso ezali lokumu nyonso ezali baintérêt à cause ya Jésus-Christ bible elobi akorécupere osactible. c'est ça la vie chrétienne. Amen. na mataki na motuka tokeiti tokomi na esika moko bakitisi biso bango nyonso bakei na tikali ngai moko me na soki naza liboso ya miri moko ya pembe miri ekende asuka nango ezomonana te ngambo ekende asuka nango ezomonana te na tikali ngai moko me liboso ya porte namoni bakomi la foi kondima na tikali ngai moko nakomotanaka la foi kondima la foi kondima nzoto na ngai eza na bakota bamakila alela yo komona bato babimi kaka ndenge badoktere balataka mibale baye babimi bayebisi ngai koye kozwa yo boye kozwaka asala oyo asili ngai na kosapi ya suka oyo asili ngai na kosapi ya suka tobali kokota na porte wana deke tokoti na porte eloko na konstataki baporte ezalaki face à face na kati ya couloir porte etalani na porte porte etali na porte na porte ya liboso namoni bakomi restaurant ngai misi kupe bandaki toko na lete nakota nasomata bakota kaso bandeko nakoti nakuti vitrine bibliothèque etondi na balivre babible batraité mikanda napose bato mikuna bakomaki restaurant naonakaki nazokuta makambo mosusu ngai navandi ti nakomotala na bimi nebokomi awa restaurant kuna kati biloko eza te bayebisi ngai kaka ndenge oyoka aposa biloko akolia yo kaka posa koyoka maloba na nzambe yo kaka posa kotangaka maloba na nzambe parce que yango nde ezali bomboy omoni ota liboso ndenge yokoti okuti ezali nini oti ya restaurant oyo ezali nini maloba na nzambe na ser na kati ya parcours ya vie chrétienne na yo soki ovandi na maloba te okotepatepa na baprofesie oyawa na kati na ministre awa apesi yo profesie esimi te ale oke lisusu kuna na mona kuna bapesi yo profesie omoni kuna ekumeli oke lisusu okochange baeglise mpona nini po ovandi na maloba te me moto avandisami na maloba akoyeba ke profesie nyonso ezali koya son ni prophétie. Alléluia. Alors les prophéties doivent se trouver, doivent s'imprimer dans le grade qui est appelé la prophétie
oyo nzambe atilinga mpona reposa likambo oyo. Mais soki moto abana na liloba te lobilobi atuli paster aeglise ezalaka otengala kaka na neba na gene lobilobi kiti wana abando bana ekobotika na vie kiti wana bana bana tilobi ntango yokokende kuna ezala bete okovana ntango reposa ya likambo wana ekosalema te mpo liloba ebali na motema no te okozopesite mosusu akoya l'église wana asaki lisusu likolo na yo okokima susu kuna olandie na obi na mokani. Alléluia. Tovanda na maloba. Est-ce que vous avez la Bible? Regardez les téléphones nous allons voir. Est-ce que vous avez la Bible? Prenez le propre de c'était dans le restaurant. Ma sœur, son ma Bible. Bible c'est presque 10 $ si je ne me trompe pas. Donc son ma Bible. Et comprendre dans le moment moko, au courrier bateau pour nous place nous pour ta Bible. Ata oye ni kotaka te zala la Bible na damu. Parce que tant que aussi ma ko parle la foi. Nzamba pour ko ça là quelque chose. Alléluia. Donc pays ko komi na ko mibale na kuti na bango na bato na bana boka malaxer eza place ko basaka mafuta. Bataka tono basi banzela ka basali croisé. Donc bazwa kambila tant bato ici bayiba kwa kina kati bazali ko bana bazo balisa tant bazo balisa ezala kiyo ko bakabaliza ebuta na kiyo ezo ke eskola ko batimola kuna ndekuna mafuta ezala kanini ebima. Na moni na ko kwa tani ko tani batebo ko bakanga akwakanga na to na panzani ngai nyoso na panzani na ni kwa nyose kukani na ke ko se kukana kata yo na bimisu mu bibaga batole ko na ba bosu basaba to mambe na ko na ba mambe siko batani ka batani na basi balance eloko ya kalo ko na ko chama ngombe amu na chama ko sa na balance ya pemo ina bamboka ko zagira system balance koto bache libende moko ya 1 kilo soki bazoteka 1 kilo ngombe bakotia musuli soki okanyela libende wana eza ega seke eza 1 kilo nabatanga okana nayebi te soki deveza ya ndenge wana nde siko bakotekelanga bakotekela ngombe soko ntango bazinga batieka likolo balance batali moko ya ntango batie oke siko baexplikeka omoni ntango okuti na kati ya restaurant okoti mbala moko wa ngandoki na kati ya malaxer okesala bakende na bina bibuka na kina comprendre te ngai nyonso na panza na kedi bakuna bayebisinga mwana na nzambe nyonso mosali na nzambe nyonso na nsima ya koyoka liloba na nzambe ifwa bukana ilifwa tokana brisement soki akoki na brisement te lobi akozala basere moko ya biere akamamaka malamu na mamaki panie aza na motosi me mokolo mosu akoli mokolo kokutana na likambo aza na mbongebeli asaleli akile mamaki panie mpona nini mpo abukana te mokolo mosu akoli kowuta na priere azonga na ndako oyo moto akofinga mama na okofinga mama na yate apeni likuta mpona nini mpo abukana te. Alléluia. Soki moto abukana mpe otilikama kokutana ngo eloko alimoso akozala na douceur na tempérance bafinga yana yo ofalikotaki babo usuba kini boye mama na moko peta ozotala omikomi lokola kisei c'est ça la vie chrétienne ezolakisaka moto asala nini abukana mais siko mituna soki obukana atozosala atozolobana na atozoyeba atozoyaka makoka nyonso bandaki baningaka moso bazomona peut-être yo omona est-ce que obukana. Alléluia. Lokutana moloko na yo tu mens comme tu respires comme dit les Français ozoko ça facilement soki bakangaka na loko boye même mafuta ezaka ndenge okosala lokola eza yo est-ce que osobukana donc tozala brise et mingi ya baserviteur de Dieu mingi ya baservante de Dieu ce qui fait mal epai na biso ezali ke mingi tobukana te yango ozomona na makambo mokili azokose retrouve na comportement mokili azokose retrouve na mateya aza makasi na koyeba aza makasi na kotémoigner aza makasi mais soki mibali na mokili azokose retrouve pourquoi parce que moto aza brise te. La Bible dit mes serviteurs mes servantes seront irréprochables bakozala baoyo mokili ekoki kokatela bango ekumu te. Mais combien de fois nous sommes reprochés soki bakebele bakima église oyo peut-être à cause na yo soki bakebele mpe bakoya koya église oyo peut-être à cause na yo mama apesaki quelques invitations tu appelé combien oyena combien ozokomana liwa kopesa même invitation te baya yango l'église parce que toi na même na environnement place ovandi même na bandako place okomana badéveloppe il ne croit pas de toi bandimelaka yo te poza baloba mabe barepo
batie singa batie ne na ne wana bakoti singa awo mbele soje de la ba singa 15 000 koto 7 moko na sina lobo alobi tambo na meki kota na okoka na lobi na okoka ba lobi okoka ya balongo ni twa etika ni 12 balobi tambo na meki kota na meki kota na okoka te balongo ni te etika ni 10 balobi tambo na meki kota na tambo ezaka kilo balobi okoka te balongo ni twa etika ni 7 3 mbele na sina lobo tambo na balobi kota tambo est-ce que kota na balobi na kota à partir de l'eau comme on a eu Michael. Alléluia. Comme on dit parce que on a dit après avoir posé n'est pas fait ça. Tu ne peux pas expliquer là. On m'a dit d'accord pour tenir au temps il faut payer papa non, pas les taux, pas valise, pas mituka, pas le binza de le bobé là. Ta bonne pas bola pas bola. Ala kana biloko nyos. Hein? Est-ce que vous comprenez? Nzambe ala kana biloko nyonso poso bazalaki avion adresse demander tout ce que demander sauf l'avion sauf les bateaux sauf les mariages tout ce que vous demandez à mon nom je vous les donnerai tout. Alléluia. Mais pour comme à niveau ya kosema et donc le pèse de la loi il faut s'habiller na tenue spirituelle la kabilama ya mwana ya zambi. C'est pourquoi que là, nous sommes bien à haut. Bien à haut, c'est ça qui est la carte à bénéfice. La bien à haut, nous sommes les cartes de haut, il y a mis sur la servante, comme on a collé pour la catholique, il y a fait bénéfice. Donc je me demandais, mais pourquoi on a dit que bien à bas, et ça va bénéfice, ma bénéfice. Bah, il y a ici là, pour que nous coûte à la grand-mère, n'est pas respecté. Comme on a dit que le temps pour la nana, en tout cas, il y a des missions que vous salissez partout. Quand il y a comme à la place, il y a comme on a pas. Bah, toi, tu vas dire que ça, là-bas, à prier. Et que tu vas cagasser pour Gota, pour Koliba. Mélanie, 2 mois, et Maggie, et 3 ans, et Sobolo. Et il dit, tu vois pas comment nous sommes à la Sanga et tous sommes dans la conscience. Alors, il y a place où on va dire que le Bamboula, on va dire que il va avoir la place bâtie la caillou, à l'île Namon, il va juste pour papier à l'église. Vas-y, papier à Sika, à commis pour moi, à Alléluia. Donc, ici, là, je crois que si le Seigneur nous fasse grâce, ton premier pour continuer à mon nom. Nous n'avons pas mon avis ça. Amen. Merci. Donc, la soupe qui va juste la place à tenir. Donc, on va mettre la solo sous la continuité pour la. Il n'est pas mis et pour ça. N'a pour jouer à sous moi pour la servir nous amène. Deuxième exhortation à nous na mukanda ya proverbe. Proverbe chapitre 4, dans autant verset 18 à 18. Et ce qui juste la verset 26. Proverbe la verset 27. Mais la kokoma à la verset nous parle, na kokoma par l'interprétation. Proverbe chapitre 4, verset 18, qui nous a 27. Yo kokoma autant dans la verset nous voit dans l'arbre. Les sentiers de juste est comme la lumière resplendissante. Les sentiers de juste est comme la lumière resplendissante. Les sentiers, c'est là. Est comme la lumière resplendissante. Où est-ce qu'on gagne ça? Et d'accord, on gagne sauver qu'on gagne. Et vous, qui nous avez sauvé à Mayan, et d'accord, on gagne sauver qu'on gagne. Ok. Les sentiers de juste est comme la lumière resplendissante. Dans l'éclat de croissant jusqu'au milieu du jour. L'éclat. Paul. Tu es où, Master? Qu'est-ce que c'est? Hein? Alléluia. Les sentiers, donc la route des justes est éclairée à la lumière. Et cette lumière les éclaire comme au milieu de la journée. Alléluia. Amen. Les joies des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qu'il est.
tomber. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui va faire avec toi? D'abord, moi, vous savez, pour devenir un ou une bonne, le problème d'abord c'est quoi? Il faut lire d'abord la Bible beaucoup. Pendant que tu lis la Bible beaucoup, quand quelqu'un se met à prêcher, directement tu as l'idée. Net, il y a une commande à la Bible, chapitre 8, verset 4, on a alléluia. Mais ce qui n'a pas interprété, dans mon maman, il y a interprété. Texte nous ça parce que j'ai fait l'effort. Il y a la Bible qui prête chapitre 10 à dernière. Donc je faisais lecture. Jour au jour, ça, je faisais seulement lecture de mes capotes. Jusqu'à ce que j'avais fait l'effort de dire tous les chapitres de la Bible. Quel est le Seigneur nous bénisse? Alors quand il y a ce texte à la même si tu ne retiens pas le verset, quand quelqu'un parle de quelque passage, tu as lutté sur ça. Quel est le Seigneur nous bénisse? Mais comme ça fera. Je disais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. C'est la vie est comme les éclats au milieu de la journée. Ok, donc les justes quand ils marchent, c'est comme s'ils marchent sur les fenêtres qui est en 12 heures. Vous savez parce que la lumière brille en 12 heures sur 14. C'est impossible que quelqu'un puisse le glisser, soit de tomber qu'il n'a pas vu. Avant qu'il fasse un vrai affaire. Alléluia. Alors, toi, il est un enfant de Dieu. Lorsque tu marches avec la lumière qui est Jésus-Christ, tu es attiré. Donc, tu ne vas pas glisser, tu ne vas pas tomber, même si on met le filet devant toi, même si on a fait des pièges devant toi, parce que ta lumière est en douceur. Il faudra comprendre et ça, c'est le flèche de diable, ça, c'est le piège de Satan, ça, c'est les tentations. Parce que les douceurs doivent s'ouvrir sur toi. Alléluia. Est-ce que toi, tu as cette connaissance? De faire le discernement des temps, des choses, des signes, des problèmes. Maman a compris qu'il dit vraiment, elle dit que si tu viens avec l'histoire que tu en tout cas, maman, tu ne comprends pas la première qui est Congo. En tout cas, le gars, tout ça, la calle, il a compris le petit nez, la calle, on comprend pas, moi, je place à la nation. Pour apprendre ma place, pour dire, qui est beaucoup mal à côté. Qui a fait un bon hospital. Nyoso. Tinde olongwa na timo komina na. Timo bali exercice ko koma Bible, koma na kokata bila. Nyoso na conscience na laki. Alléluia. Satan a dit, c'est pas pour Satan. Nous avons beaucoup de bailler pas la cola de Satan a fait un colomba, ba mora kinga na kati na ba Satan. Tout ce qui vient ici va se justifier. Alléluia. Voilà maintenant la différence. C'est ça. Lorsque les justes marchent, s'il y a une lumière qui brille sur lui, c'est pourquoi ma soeur, mon frère, nous sommes appelés à marcher dans la droite. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Parce que notre lumière qui est Jésus-Christ brille sur nous comme le soleil de douceur. Voilà maintenant notre différence entre nous et les méchants. Alléluia. Le verset 19 dit ceci. Le poids des méchants est comme de ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. Alléluia. Les insensés, les méchants marchent comme ça parce qu'ils sont dans le ténèbres. Avec une marche, il n'a pas d'idée où il va tomber. Mais toi qui as la lumière, c'est pourquoi la Bible nous dit dans les communautés, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il ne
La parole était dans son cœur. Parce que lui-même est la parole. Il est arrivé un moment, Dieu lui dit, oh, il est écrit si tu dis ça, tu ne peux pas se trouver. Oh, voilà, si tu t'inclines devant moi, je vais te donner tout ça. Il est la parole. Qui est maintenant, il a attaqué le diable par la parole. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Lorsque quelqu'un te présente un verset, quand tu vas dire, nous avons fait des grâces à notre marché. Il y a une sœur qui est reconnu ici à Kinshasa. Il était parti prêcher dans le marché. Alors, avec les sœurs, comme les sœurs sont toujours comme ça, moi, avant de me voir, il faut passer à ma maman. Si tu fais partie avec moi, il faut d'abord demander à ma maman. Tu as un problème à exposer devant moi, dis à maman qui parle. Elle va m'appeler, je viendrai ici. On va te recevoir avec maman qui parle. Alléluia. Amen. Alors maman tu parlais, les prophètes étaient à côté. Pour le dire comment voilà. Tout ce que je vais déclarer, je vais faire sur toi aujourd'hui. Ça sera ta délivrance. Il a commencé la prière. Il a commencé la prière. Ça, n'a pas montré ma gouverne dans la kinago. Ma prière. Les frères, comme Alila Pokoya, a créé. Alléluia. Laissez-les la vie. Et la Bible dit. Élie est entré à la maison. Il a continué à il a laissé Géasi. Et la mère de l'enfant. Il a fermé la porte derrière lui. Et il est agressé. Trouva l'enfant sur son lit. Et puis il s'est branché sur l'enfant. La bouche contre la bouche de l'enfant. J'ai les contre le nez de l'enfant. Il s'est affirmé. Seigneur, je m'étale sur ma sœur. Avec ce problème, je m'étale sur ma sœur. La chair est faible. Tant le lait de l'éclat clôture, et que nous nous passons, laissez-le, c'est un peu le point de la impudicité. Et là, on dit quoi? Abali Kosani, Kosanone, Yaprofete, Abali Kosanone, Abali Kosanone, prophète de le peuple de Mamate, Abali Kosani, comment il s'agit? Pourquoi ça? Parce que la sœur n'avait pas la parole à elle. Quand tu as la parole, lorsque de telles choses se passent sur toi, tu dois la chercher. On ne peut pas prêcher du parle de pasteur. On peut parler de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il est venu te placer le pasteur de l'homme de Dieu? Je déclare. Tu vas voir que même les serviteurs de Dieu seront pour le péché. Alléluia. C'est pour ça que nous avons dit, pour qu'il n'y ait pas de mal, il y a pas de mal.
Yesu na bongeza na kuta Yesu kutoka Bwana. Kuna tunataka na mwana kabisa na mwana amekakio sasa mwana seko ngangate. Leo mtaona na mwana kwa mama alifanya mwana sadaka nyingi sana. Sasa kwa mfano kwa wakati pia na mama alikuwa hapo yako zola na yeye msengana ndio basi anabaki yote. Amekuwa ndio na senteni kwa kende. Akopera. Amen. C'est un dictateur. Alors parce que la sœur avait prêté à l'église, il fallait qu'elle recevoir. Le frère appelé ici s'appelle Raquel. Après il écrit comme tu n'as pas pris de clocher. Mwana moto te po akusangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako bapakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kante